atola muki na tongo kapinga yogu osimba katalatala te poteno kopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristu bibie. Super weekend ba dédicace na ba chanson ya kitoko. Super weekend ba mingongo ya ba musicien ba yembaka. Super weekend Olanda Kabibi. Super weekend Bibi Kapinga mwana na bino. Oh moi je veux Hello quoi magie Loketu bende Iya Gabin. Oh bon anniversaire Balola Balola yes Balola. Bibi Kapinga oh Kapinga wani ba o nature le bela kayo ni ningia mama kanga. Je suis le roi de la faune. Aratana lingia Samba sama na bazinga basama la ya. Au cœur fidèle tout est accordé tu m'as promis l'amour. Toujours avec moi, votre humble présentatrice, la bellissima Bibi Kapinga, la fille des week-ends, donc la bellissima de la presse congolaise. Donc je suis déjà là avec vous dans Week-end à Lelo. Donc vous connaissez le but de cette émission, c'est l'émission qui vous fait toujours découvrir comment se passe le week-end à Kinshasa et comment se passe le week-end de l'autre côté de Maya Pembe, hein? Maya Pembe Beach Solo. Donc toujours avec mon collaborateur Deli Kinumbi, les nécessaires, donc mon vieux, vient en moye bima solo on nengeni et c'est pas ça. Ah on est pas non pesi ba tu bilenga kin, au pesi ba parisien bilenga roya kin, ayepe la kin va sentir que non mon week-end moi non vraiment ça va quoi. Donc ba week-end en moyo et voilà déjà mon vieux dans son pays ça va tout plaisir. On a toujours dans quatre émissions super week-end dans soit plaisir, il y a kokende Maya Pembe, on a chéri ba solo là, ba chéri enlevé comme dit Gino, BCBG. Donc Bibi Kapinga loba ki lelo biloko elemba lemba, ngamoro lelo pe na beti biloko elemba lemba. Donc ça me va déjà droit au cœur week-end à lelo super. Tout à l'heure j'étais en train de vous dire non là que c'est bino itinéraire à solo, itinéraire à moyo malo. Et puis de l'autre côté de moi toke qui quitte na mort la biso ya ba qui komba moi za la nini. Donc toke vraiment qui quitte kuna place que nous ressemble à Babylone nous sommes vraiment besoin. Et déjà là nous voyons les amis de donc Wenge Musica Maison Mère, donc musicien il y a Weranson, donc on est pas bien guitadé musicien Weranson monitade de Muchikile ayi moko de Muchikile. Donc nenga lobaki na super week-end lelo biloko lemba lemba. Donc super week-end à toi déjà tade de Muchikile yemoro déjà à beti pe biloko lemba lemba. Donc comme Bibi Kapinga vous avez dit qu'aujourd'hui c'est les choses qui lemba lemba. Lelo biloko lemba lemba na Maya Pembe à beti pepepe tade de Muchikile lelo na Maya Pembe kobeta na kati ya nature pour la deuxième fois. Un mot. Donc ça veut dire que ce toit là souvent la nature les apôtres accueillir souvent l'inspiration. La nature inspire trop quoi. Donc tant aux hommes on a banzete aux hommes on a zamza comme ça mon nzambe. Donc quelque part il faut la place pour épuiser sous sagesse pour révéler donc ils a souligné mon touriste. Mais là nalinga ki mingi tade soki musicien nyonso wera na reçoit lelo pour une interview à super week-end asalanga plaisir pe ba téléspectateurs au Bolanda biso balinga émission super week-end et moi et Laurent Bandela qui la maison mère extrait na moi plutôt continue suite L'amour est si bon, aussi bon que le miel. Lolanga nini na koyeba roba basana ngai. Na losamba tona bandoto. Maile manga masilia. Oza ba blora libandele quoi. C'était d'abord ça. le siko suite fin. Tade de Muchikile. Le kangi ba blora to mikolo rara. Selon yo. Oh mais ça pour moi. Tade de Muchikile ça m'engage que tade de Muchikile alobi vocal kangi ba vocal nyonso. Futur testament ya ko prochain na futur testament bientôt. Eso ya bazo rara. Wala kuya no lukelinga ya. Liwa na ngai. Nazala que vivre na bana lolo yo pesinga malheur. Mawe 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 posa kolia. Bibi mawe 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 posa kolia. Nini c'est ça? Ngana koli otuni sus ngabana kolia nini. Bilolo komi bololo.
nani atisana na lokolo pase matiti na motema motema memanga mona bolingo ya lovango na lobela nani amema bolingo yango na lobela nani bana ngola lobela Bibi Kapinga attention lobela bana ngola te lobela Bibi Kapinga na ba mi ya super weekend l'émission oh vraiment peut ça va tout sentiment ya roté les mapé kolanda parce que to lemi plateau vraiment nature hein nature vraiment ya boye weekend faisant la boye ba liemo boye obimi en famille hein bibi moni boye ida pose vraiment coup de chapeau quoi. Merci beaucoup de Mouchikile tout à l'heure donc nama ya pembe mambote na quelque donc super weekend te ambote te super weekend parce qu'ils ont passé vraiment dans weekend donc c'est vraiment un super weekend ba super weekend na bino ba tout bolanda biso Christian Mila Walbing Antiama tout de suite nama ya pembe et on se retrouve tout juste après. Ciao. déjà na honorable Lobeso. Honorable Lobeso na walinga lelo bana maison mère nyonso na oyamba. Ça on sala plaisir na ba téléspectateurs wala na super weekend. Lelo tona maya pembe na kati ya nature. Parce na besoin ya green na yo o kwaka e okota ki besoin. Premièrement, na pesa na bambote, na pesa bambote na yo moko, na pesa bambote na bana lemba, puisque na vanda ba Kinshasa Kongo mobimba. Na pesa bambote ya Tro Fighter Zulu. Bambote na bae babiso balani soti na maya pembe. Donc ezaka ke non. Oh Mikelo kelo, Mikelo kelo ma, Mikelo kelo. Inyona nyamenga oh, isela iseba o mana. Nyangona nyanganga ko ba mana. Isoba na ta male to bale to fokote kiso. Mikelo kelo chamule kanja ora brito. Afika bakande moto na limemi aluto. Totombola maboko likolo. Ya. Goto balansa bango nyonso na se bakita na se barana se. Oh mino lele oh. Franki langa ordre nationale ingele fote. Wa koti antembe na ngamo ayawa amona. Wa koti antembe na igwe ayawa amona. Vas-y suite F1. Solo beso. Pichu bolenge koti kara simate lo beso. Epaka mera galiba bandima ya. Le score suite F1. Suite F1 donc à Bandolo mon premier jour arrivé en Europe. Yangonde. Parce que dans le Ah, mon premier jour arrivé en Europe, j'étais dépaysé, j'étais vraiment isolé, tout à fait la toile isolante.
Les robes que j'entendais parler Patricia Mbala, les robes que j'entendais parler par mon père. Moi je croyais là-bas qu'on ramassait l'argent, la tête pour la genou-pied. Alendoloina, Ameluta Mukubina Tsudi, à la fininga na centrale. Voilà les amis de Super Weekend. Naipsa Kibino qui est Rosala Nabana ya maison mère, basa déjà Awa et miel de son. Salut Super Weekend. Ah ouais, super week-end, donc super comme toi-même, tu es aussi super fille, donc super maman. Donc les lopes super concert les sous dans la planète Sono, concert à suite et fin quoi. Voilà. Voilà, ndenge na ebisa kibino lelo tola tabilo ko elemba lemba bozo landa bino mo bozo monake tozalaki na tade azaki na biloko elemba lemba et tout à l'heure tozasko na miel de sang bomoni pe na biloko elemba lemba hein miel de sang pe alati biloko elemba lemba toujours na kati ya maya pe mais miel de sang lelo na za mingi na besoin juste il y a extrait tango miel akotaki maison mère ba téléspectateurs na bino ne basengi tango ngana kotaki maison mère extrait ya vocal na yo ekokota kimi oye bimisa yo ah ouais napesa babotino nini mpo bandima ngai na libala oyo konga nasali makasi ya mobalinga na suki mama nakomi na equation nsima nanga moto liboso ebale mozindo nakatisa ndenge nini Thierry Kongolo banuka jalembwela ye mais lelo suite de fin feu de détresse lelo et comme ici go agarme yengo abane koko 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 banangal me sango sax mana ba kuralel agarme yengo abane koko banangal me sango gedina miela kuralel Marie Mandale. Donc c'est ça, feu de détresse suite et fin ndenge ka batu pe ba royal lelo ndenge batu to ba ye lelo ebele na zomona oyo ba ko savourer siko live la feu de détresse live. Donc il va vraiment de suite ba ko vraiment content ba ko longa on a plaisir na esengoma ya misu zo tanga pona ko lela ndenge nuance zo bima ndenge na bisaki bino ke lelo ambiance ya Super Weekend ki to maraz ndenge ça toujours kali mu pe palibanda goût maraz. Non, c'est tout à l'heure que Nakatia, maison mère, ma folie jeune garçon, Merlin Bouton. Merlin Bouton, a capé la note déjà pas retrouvé qui ça. Non, papa, kotoza simbanga pasi, et comme iko salanga pasi. Continue bilenya mama ye, nanga ye. Nasenga banana lokola mama banana kazita fufu manana papi afanya komiotala. Spectacle ya bolingo, spectacle ya bolingo nanga ye, mama ye, bolingo nanga ye. Nasenga banana lokola mama banana kazita fufu manana papi afanya komiotala. Spectacle ya bolingo, spectacle ya bolingo nanga ye, bolingo. Comme nanga nerna bouton. Yelamba teka sezalinde ya telecommande limisa bango jede oba emiteni ni bazosala ulamu ya moto eleka kaka sena mopepe kasi mabe hata bamasta na yo balingaka kolena mikolo nyonso tu bakoboye yo soki likambo ekoyiba mpo se retire. Est-ce que ce que moto bosani kopesa yo mbote eza péché? Non, la bouton na senge acoustique tate mosobolo binerla yoki la reconnaissance eza na kati ya motema mosobolo binga na yoki moto nyonso swe na ye ezalaka yemba na wenge yanga lelo ntango ekokinga na ndimi. Depuis que les autres sont en Maya Pembe, deuxième Maya Pembe, na Wenge Musique à Maison Mère, l'autre fois Petozalaki, et Bolanda qui fait émission Super Weekend, Nenge Koufra qui bat élément wana ya Super Weekend, l'autre fois avec Wera, donc Wera 1, le lot Wera 2, depuis que les autres ont beaucoup plus besoin, il y a aussi un rendre un service par rapport à les téléspectateurs, passer un service, passer un cas qui est le roman. Depuis a capella na ye akota ki maison mère
ya kosalanga lokola moto nabeli te mboka nanga libanda bolingo nabeli te kasi vipaso bolingo deplike komi kosala nganga yakararara shimeneka longo yo boli yazoyoka te yakangi matoi ya bogo yanola ayeyeyeyeye bebilo ilala kubala yawalala kubala alala ilala monele bosu ya yamu lelo mosusu oya lelo sikoyo mikolo naza mena likolo na yo santima ekoti motema ebloke eloko na bomba soki opesi bwipapo nolobi sherito nanga na litoi ebongo nayebisa yo sekelanga lolemo oyo matama oyo wanena na kati matama oyo lolemo oyo elingi koloba nini biloko mosusu boyembisaka biso depuis non nazoba lolemo do natali lolemo ya sheri eza mwa rose na bilolemo oyo matama oyo na apprécie ti. Voilà les amis de Super Weekend, on se retrouve maintenant avec Bogart. Bogart Tozalaki l'autre fois na Maya Pembe et Inspirakayo Nini quand vous produisez dans la nature. J'espère que tu as la clip dans un point carré, maï piscine. Na pesa ba jeune goût ça la clip na piscine. So tu as la clip dans sika mutu ka on a ce lac Kivu, la nature. C'est-à-dire tu vas pas tout la nature. Tant que Mbappé style solo la planète son nom Maya Pembe, moi je me retrouve parce qu'il y a la nature, parce que quand on vit naturellement, on a une longue vie en quelque sorte, et puis on a la bénédiction parce que c'est pur. Et aussi na l'eau là on s'en va implanter, mais ça c'est qui va inventer, c'est naturel. Voilà les amis de Super Weekend. Donc ndenge ebisa ki bino lelo ke demande bosengaki na sala toujours musala nanga. Voilà, nous sommes avec Bogart à Osepeli Sabino na vocal na ye wa sala ki R à Koti Maison. La première fois, ils ont une alerte générale dans la chanson Ton amour. Ils ont Bolingo na pesedi ma fille. Ezali la kola papa sasuna maman Antoinette. Atale vent forêt qui facette. Valeria mouapi comme una niacha. Na boye basa ça va profiter. Babenga na tout alors qu'elle a ça trop jeune. Salut Super Weekend à toi. Ouais, merci pareil. Et le lot vraiment ils ont mingi vocal au salaki et au Koti Maison mère. Po ezamwa mibale tokende wapi? Vraiment ebimisaki bat bayoki ki wana générose. Nyonso pena me nazosalaka shwa nakende na nzembo ya libogar kwa ngai ejoalesho arimikombe yawokelanga na mokili mpo na nyokoma te itonora olnga mpe na vivre ata ndambo bonheur mais souffrance malheur avi na ngai mobalinga na lova bizu ya suka yapesanga na nuit de noce nakomaske losambo paster ekomaki Patricia Mbondo Papi Saluku Chevino Massa iti de montikile adimine foi nanga. Moi deuxième. J'ai à bonbon. Nani nalinga. Divine mutombo dode matulu nalinga nanie. J'ai à bonbon to sala na chéri. Principe ezalaki. Ya fibanga fibae. Amélie nyonso. Ya teki yanga lolemo bololo atali sentiment nanga te. Ya sacrifié yanga bolingo mimi kwa kala mama. Mokolo nini ako comprendre. Aurélie Mayamba Freddy Linusina Leli Aliane Yazai. Oh mama, ma douce moitié, chérie, le belangana moi douceur et boye longola, wana deba stress, parce que tu dis bayombe, ce que koboya wana de yoko surmonter ba douleur, yeba yotikinga dans un pétro de malheur, oh bolingo e commissaire. Na rendez-vous serare Alice Baba Majaki Laou de cœur di commerce de Konanga Bakongo je ne vais pas Léon Manemba grand prêtre Chérie pardon punition pesingai ngai nakanisaki naza Mokonga motema na yo Serge kusakusa nzoka nazalaki nanga mofuteli erike ngwasuma soki nabengi bizu mama na bana aboloke soki nasengi tendresse sheri na ngai aboloke Super Weekend ezavi ya bakinois
ezolakisa ndenge Kinshasa eza Kinshasa, ezolakisa ndenge Kinshasa eza capital. Super weekend ezolakisa ndenge bakinois bavivaka na bakinoise. Ambiance na biso ya leyo, ambiance na biso ya lipopo. Super weekend jesali encore papa Léone Manemba Molière TV. Mosala nde ezokomisa esika oza po ozosala mosala yo oyebi oza kotatone te papa Léone Manemba ata bolekisi naino klipe na ngai te esala rien papa talaka na ngai yo. Café room yeyo café room volant hydraulique barongo benge volant hydraulique mais bino nyas tozo comprendre te kuno yoka volant hydraulique kuno yoki koma mususu mais ça nini likama changer ba koma bozo sentir que niveau ezo mata to ezara volant to la la muki o changer dans ce qui volant hydraulique dans volant qui naratina suka ezongi donc c'est que pendant la vision awa zuluwe ça là bango zuluwe déjà pour bazo landa na super weekend. Salema pona nini boye bébé motako pese bolinga kosongisela yo sena sans versa lelo nandimike mosolo ezala viole plus rapide oefe voyagaka bato na kati ya mitema ya bamoura nga nazali travailler sans salaire na bolingo bébé travailler sans salaire na bolingo bébé travailler sans salaire na bolingo bébé travailler sans salaire na bolingo bébé. Ah ouais mais que faire on a eu tout ça là yo pe salam ouais yo pour on se pète ça bon un super weekend Va frona mambila mbambifo mbila wale mal bingni de la muntu fela kizoki dalaka lela mino kamino mankolunga dorabi dollar maître Chéli malaki yala sadak anibo utotikanga na pasi ya bolingo usana yo yeba ndenge nga na kuma yango na kolela na ya ntane ya yokanga tama te souffrance bolingo eswaka na motema souffrance bashaka bolingo eswaka na motema souffrance ya bolingo na motema na kotelela anga pesanga tatandasi ya bolingo na yoka nakoseta za farete na lingio sambesa monene bazingo mbesa molaya au cœur fidèle tout est accordé tu m'as promis l'amour qui est nanalinga malala tout de suite voilà Wiranson Ngiama Makanda vient de faire son entrée à Maya Pembe et Ngiama Wera nature et le belakayoni Ngiama Makanda. Je suis le roi de la forêt. J'aime bien la nature. Nature sans nature, il n'y a pas la vie. Hein. D'abord la nature, après pour te vivre. La photosynthèse, tant tu peux marquer. Je crois un retour dans les araignées. Il faut s'infiltrer dans la pelouse. Nature c'est important. Pour la air, pour la respiration. Ngiama Makanda comment on a parking en mobimba ndenge tondi. Un mot pour nango. Je félicite les gars. C'est lui. C'est lui le boss ici. Ngiama Makanda, la nature toujours deuxième concert Ngiama Makanda parce que ça me balade sauter et écoute Ngiama Makanda Lobaki peut-être demain ou après-demain il peut faire de dimanche ici un mot pour un concert deuxième tour Ngiama Makanda. On a fêté na to kozongela susu awa. Na yiki na tala ndenge échanger pour acheter de jour au jour. Na kozonga na boulot na kozonga siko surtout to kolata ba kilo ta buki. On sait juste à remercier Deli. Ndenge azosala eloko na ye. C'est pour tous les artistes congolais, c'est bien bon. Donc on a encouragé ma casse. On a dit dimanche, tu es zamba, donc on va taper la casse pour nous.
Merci beaucoup les amis de Super Weekend. Comprenez, c'est l'émission Super Weekend. L'ambiance se passe comme ça. Là, vous venez de suivre Waranson à Sali en Trenaye. Et bon, mon indégué Waranson à Kitty, Yoana Zokota. Totikeli étant à Kenerokota, à Matana Podium pour ACPL Sabino. Et voilà, l'ambiance continue. Et on se retrouve tout juste après les amis de Super Weekend. À tout de suite. Check. Yeah.
De la forêt, alors qui te rôde Hollanda. Donc on a la planète Sono, elle est. Ma fille va nager, ma fille a bien la grande est. On peut le planète Sono, elle est. Planète Sono, elle est ma casse, moudon, elle va coûter ça. Tu t'as pas? Qui te rôde ma casse. C'est bien ma casse, planète Sono, elle est qui n'a pas. Na boîte, na nini, c'est bon. Tu t'es retrouvé, la bine a raté la bini. C'était ma casse. Merci beaucoup, les amis de Super Weekend. Donc, vraiment. Oh, bah participer à un événement et bah on va parler bah pas libana goût marais et bon les nabi qui a bis encore mais ici pas bon yango étalé. Ouais, je crois que na Super Weekend na lobai que tout ça commentaire ba image na lobai na bandeli na sunga pe na lobi quoi donc bah c'est la Super Weekend et bon bah loba mais na sengi na batu ya JB en tout cas. Et c'était un grand plaisir de passer à son show. Bien que j'étais en retard, je n'ai pas eu quand même l'occasion de suivre tout ça, mais j'espère à cette émission j'aurai l'occasion de découvrir ce qu'a été les concerts, donc c'est un peu ça. C'est de la part déjà de DJ Abdul Yemorope, artiste, musicien, album Nayo, déjà ce groupe qu'on annonce en Super Weekend. Ouais. Déjà Super Weekend, et nous allons honneur de recevoir DJ Abdul en solo. Dans la CPL Maka, c'est vraiment dans un coup de chapeau et pas un gamin, donc il y a Yangama fama do lo basali na sepeli na ngufa donc talanga na kota na ba concert mais maître Janet tuwe to aleni ame a sepeli makasi fort Yangama coup de chapeau pour melengi fort ah lo ba mingi za teto Yangama corriger planète solo to nyati ba moto talanga planète solo mingi lo bizati biso moto yaki présence poto mona voilà qui a liboso to monde pe ami balé donc lo ba soutenir. Vraiment les amis de Super Weekend, quant à moi je vous laisse suivre les concerts donc de l'ambiance du show Ezaki Lelo na Maya Pembe et on se retrouve tout juste après. Check.
Voilà les amis de Super Weekend, vous venez donc là de suivre l'ambiance de Weranson Ngia Mamakanda. Un concert vraiment n'engagé l'équipe. L'autre, ça déjà 22h à Namaya Pembe. Et tous on voit déjà pour que de l'autre côté, la planète Sono, donc cocktail. Donc vous voyez bien l'ambiance en n'engagé c'est pas ça. Rabino Bolandi, Bobini, na Beritier Wata, Bobini Nangia Mamakanda, Yemoko Noël, Bobini na Batunio sont vraiment basara qui a l'élo. Donc ambiance et c'est passé vraiment super. Et alors de ma part, notre préféré, vraiment ceux qui vont une émission, on remercier Bani, mon sponsor number one. Donc et puis après ceux qui ont préféré qui vraiment mission au Super Weekend, remercier Nzambe. Yende mutapesi souffle de vie pour tous à la lelo tout ça. Et Yepe Nzambe a pesi biso lisusu moko deli qui nous il est nécessaire. Donc après deli qui nous donc bon ambiance on est c'est passé ba week-end à Boezala jamais et nga vraiment na sepeli Bibi Kapinga sepeli yama na ebisi bino soki bo sepela qui na ba image remercier comme ça celui qu'on appelle GB Bampala Kinko vraiment super week-end na bino ba super week-end na
terrasse Nabino Super Weekend déjà na bon marché, boye bien mort sur Kabamba, vers marché Kabamba. Terrasse Nabino Super Weekend à tout moment pour repasser, pour recuta. Batunyo so ya marabino ya boyaka, vraiment c'est passera bien, c'est passera super. Et déjà là tozo le mapoto kende. Là je souhaite de bon week-end à celui qu'on appelle bébé d'amour, bébé cœur. Je t'aime beaucoup. Bon week-end na temps ma kombo te pour bazo zelaba yo ka kombo pour na baganga. Vraiment super week-end na batunyo so balingara, Molière télévision, Planète Sono et ba super week-end na batunyo so vraiment balinga émission super week-end. Alors merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Quant à moi, la bellissime de la presse congolaise, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais bisous et je vous dis bye. À la prochaine. Général, 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 général. Aïe, aïe, aïe.